MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Happy Valentine. Joyeux fête de Saint-Valentin. Ah ouais. Lelo te le bela bolingo. Toli katina bonzambe te le bela love. Pour anini. J'ai toujours l'habitude de le pourquoi SIG. Oui, oui, le pourquoi SIG. Bandeko, et ça Saint-Valentin, 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 tu as le bela love, tu as le bela bolingo. Ouais, ouais, quand tu as mon anaba rouge, je suis dans le pétage. Je fête de Saint-Valentin, je suis dans le pétage. Pourquoi tu as le bela bolingo? Bien aimé, bolingo ezali fondement ya nyonso. Ah ouais. Pour mokilo ezala mokili, il fallait bolingo ezala. Si Dieu n'avait pas l'amour, alingasa batute, hein? Alingasa mokilité. C'est l'amour qui l'a poussé à créer l'être humain à son image. Voilà, tala bolingo. Tala motema malamu ya Nzambe. Ouais, bolingo. Muto abebisi bolingo toujours etindi Nzambe apesa mwana na ye yali kinda. L'unique fils pour okufela bato. Ka po muto zonga na relation na Nzambe ya malamu bolingo love. Les amis, sans l'amour mokile ko exister te. Sans bolingo, en tout cas, mambo ebeba. Mambo ebeba, bisika bolingo zate bisika enezali, c'est la destruction. Ok? Le toro le bela bolingo. Celui li a base, ya nation, nde na zana bisida le bezalaga famille. Et poto zala na ba famille moko o ezali assise, hein? O penze tongami bien. Famille moko posée, famille moko bien, famille moko ya kimia ya sengo ya malamu, esengeli bolingo ezala. So bolingo ezate, en tout cas, famille ozala mobulu. Mokile bani na deux personnes, Adam et Ève, bazali mwasi na mobali. Ils s'aimaient, bazali na bolingo. Nde sala ike na bolingo wana ba multiplier. Lelo tout le monde a mokile comme un komi. Ma combien zolo ba aimez-vous les uns les autres? Enfin que ba eba ke boza yanga, il faut love ezala, il faut bolingo ezala pour ba sentir pendant que non a mambo eza bien. Donc pour mambo ezala malamu na vie dans toute chose, bien aimé na oloba mambo tout ya vie. Famille, nyonso toko sala, même na musala partout, il faut l'amour. Sans l'amour, mon boulot. Je vais définir l'amour, ok? Bon, c'est vrai, si tu as le dictionnaire, en tout cas, tu as la définition de Bela Bolingo. Tu as bien la classe, tu as la définition de Bolingo. Tu as bien Bolingo, tu as bien, surtout dans le Congo, l'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir, hein? Et là, moi, j'ai un bayemba on peut la banze mbobo lo moi ba bongo so na lo bien on penza bien te mais eza lo moi bon besoin comprendre donc au fait aimer ou encore l'amour ezali sentiment vif, hein? Un sentiment vif d'aimer une personne ya oluka bonheur a mutu wana ya oluka ko aider mutu wana ya oluka en fait bolamu ya mutu. Quand on aime une personne eza oluki to pe ozoluka bolamu ya mutu. Tant olobi que non j'aime la personne. Donc tu dois t'assurer que olingi bonheur a mutu wana oyo olingi. Donc ce qui veut dire au sala onyon seza na pouvoir na yo ka pour rendre mutu wana heureux. C'est ça en fait l'amour. Ou encore heureuse. Oui, j'aime ma femme, j'aime mon homme. En tout cas, il faut se rassurer que azala bien. Et pour so azala bien te et au déranger. En fait, c'est ça l'amour. Ok, na bolingo, il y a trois types.
Il y a 3 types, il y a 3 sortes d'amour, ok? Toza un amour agapao, hein? Et toza un amour philéo, toza un amour eros, ok? Agapao ezali bolingo, l'amour du prochain. Bolingo, il faut montrer envers son prochain, son semblable. Ne solobi que non, aimez-vous les uns les autres. Donc il faut na linga, ndekonanga mutunyon so fait. Bible, parce que tous abisonyo so bande connaissent pas. Bible zoloba, tu peux pas te détourner de ton semblable. Et de ton semblable, c'est la personne qui est créée à ton image. C'est la personne qui est comme toi. Netio, oza semblable nangai. Netinga naza semblable no. De fona lingo il faut linganga. Wana sans toutefois gauche, sans gauche droite et ça bongo. C'est ça l'agapao. Et filéo ezali plus bolingo eza ya makila entre mama na mwana, papa na mwana, yaya na leki na ye. Ouais, c'est plus eza plus na lien à ça. Et puis eros ezali l'amour du sexe, OK? Bolingo mais plus eza plus ya nzoto, OK? Bon sikoyo na nyonso wana evandi to peso to lobi to globe yango to parler sur l'agapao, hein, parce que dans l'agapao c'est le vrai amour en fait, l'amour du prochain, c'est le vrai amour. Tango lingi ezala mwana na yo, ezala mobali na yo, ezala ndeko na yo, na bolingwa solo, c'est ça l'agapao, c'est vrai. Et oza bolingwa mwasi na mobali, mais faut agapao ezala na kati, parce que eros ya bolingwa moko oyo c'est plus eza basé na sexe. Donc sans yango, sans sexe bolingwa ezate, OK? Donc ça déjà eza ya ko écarter, eza déjà faux love. Po sans yango, donc ça mobulu masolo et baby bolingwa ezate. Et filao tozo monango eza plus sanguin, eza plus makambo makila, ndeko na ngai tout ça. Mais agapé eza na kati. Ouais, parce que c'est l'amour sincère est dedans. Vous voyez un peu. Et agapao yango moko, c'est ça en fait le vrai amour. Oye so senga na biso. Bande côté kolobela bolingo. C'est vrai en général, mais particulièrement te kolobela bolingo mwasi na mobali. Na émission na biso oyo te robeta bolingo ya mwasi na mobali. L'amour, le vrai amour en fait, le vrai amour, ouais, le vrai amour. Et pourquoi te robela bolingo? Na loba ki ne bandelike. Place bolingo ezate, en tout cas c'est les catastrophes. Et là où il y a l'amour, mamboza malamu. Boyebi bolingo lelo oyo bat ba osaka na bolingo. Lelo bat ba osaka na bolingo. Mutumwa uti na gauche, uti na droite. Bakutani basangani o soi-disant tolingani. Oh coup de foudre. OK, c'est bien, c'est pas mauvais. Bolingo mais bizarrement oka 3 mois bapanzani, 4 mois bapanzani, une année bapanzani. Mususu plus loin babalani même na ko balana. Mais bizarrement bapanzani na bango, bapanzani ka boy bapanzani. Tabat ba osaka na bolingo. Bat bo saka na bolingo bande ko bolingo eloko saka na ngote. Bolingo ze eloko pamba te. Bolingo eloko mokete. Bolingo ne mutu sali mokili. Bolingo ne mutu sali ke batu bazala ba exister, c'est l'amour. Alors bolingo eloko saka na ngote. Vous pouvez pas prétendre que lingana mwasi na mobali et puis après oui c'est vrai ba relation ezali ko simba te, mais attendez. Oh to mona lelo koma mususu. Batumi bale balobi ki soit disant balinganaka. Bavandi penda kumoko, mais ba vivre on dirait bien-aimé mi balé, mais balobi que non, babalana. Non, ça c'est pas l'amour. Moi si na mobali nanda qu'on dirait Tom na Géry. Moi si na mobali nanda qu'on dirait Iran na Irak. Moi si na mobali nanda qu'on dirait Russie na habité na États-Unis moi si na mobali nanda qu'on dirait. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Tozo betana, tozo bomana, tozo swana minu jusqu'au point même yako tchana ba poison.
Ouais, et tolobi que non, non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Et Dieu est contre ça. La Bible dit, bannis la haine. Oui. Donc, il y a babiloko, il faut tout téléméla, puis il faut tout boya. Donc, il faut restauration et ça, objectif, tu as raison. Moi, quoi, raison, mission, et ça, les mésaga, au senga, réconciliation, restauration, à la famille, à la foyer, à la couple. Surtout, parce que, mon boko ya famille, et bandi na des personnes, et bandi na papa, na maman, et bandi na moi, si na mobali. Bana ba botami. So bolingo ezate, ces enfants seront affectés. Et lobi bana na ba robala. Vous voyez un peu? Donc, et c'est transmissible. C'est comme ça. Et Mokilez a pollué, Mokilez a pollué, Mokilez a pollué. C'est comme ça quand nzambe zo mata se ko mata. To ko matisa nzambe mafuta. Na ba mambo to ko sala na se na moyi. Bande ko bolingo ze lo malamu. Bolingo za bien. Bande ko love za kelengi. So kuta na moto alingi en tout cas au sepela. Pourquoi tu le bolingo? Et puis pour anini bolingo bande ko l'amour et rendre la vie facile, hein? Bolingo et rendre la vie simple, bolingo et rendre makambu kimia, mambo ezala bien, et longola ba stress, l'amour. Je parle du vrai amour. Et longola stress, et si ça a maladie, mon ate, so moni, so bien te. Bon, en fait, tous ça va nostalgie, hein. Et là, bah, tout ça, msuna babalite, hein. Mais quand même, alinga to alingaka, ok? Et so penzo linga mutuana solo, hein? So linga penzo mutuana solo. Atana ba bolingwa bo mwana, ba amour scolaire, ato ba no bela. Na lobi eloko, ato ba no ka bien te. So moni o ka penda makasi zongi na nzoto. So monyo on diro bela hite. En fait c'est ça l'amour. Bolingo de ça la bongo. O mona pe muto abiki pe na ndenga solo. Abande ko bela ya ba jeta banda ko bela na ndenga solo. O mona te muto so ba boye e kalinga muto na makasi o ka muto abeli. O ka muto ko kufa. Combien ba mi bien bika pour ani parce que bolingo na eke. Donc en fait pour dire que bolingo zelo ko saka na ngote. Salomon azoloba parce qu'il y a zaki expert, hein? Zaki expert na masolo love. Alobi l'amour est plus fort que la mort. Les amis, liwa eza so eza na eloko oyo ya somo ya mabe ya pasi o muto ko banga muto ko boya eza liwa, hein? Mais bizarrement Salomon na expérience azaki nango a expérimenté que bolingo ya makasi koleka liwa. Wana eza mystère so to bito bana kofungola ngwa to tsango na entre parenthèses. En fait, on a olakisa ke bolingo elo saka nango te. L'amour vivifie. Place pendo mona yono masolo bando beba mais so love ka wana koti. Bolingo ezongi. C'est vrai, ba malobebele lo ba manasa ba sentiment bolingo ezana oka sentiment to mais en fait, ils ont un sentiment, ils ont une réalité, ils ont vivre, ils ont sentir. Et ils ont dit que obi que sans yo penza, obi que banda yo yana vinanga, obi que en fait bolingo et restauraka, bolingo et réparaka, bolingo et puis ça est sengo, bolingo et puis ça est kimia. Ya bolingo, le vrai amour, je parle du vrai amour. Et l'on la stress, le vrai amour. Et l'ongolaka et si ça même pas si bon constater ce mutoza ye moko moi si to mobali moi ba déséquilibre moi ezalake ouais so penza zu mutu mo alingi o ka penza muto komi comblé santé vide et komi comblé bo moni que non moi ça va ata so mbongo ezala ngote bolingo ya mystique bokoza penza mpiaka eloko ezate mais le fait que love eza le fait que vous aimez, bolingani binomi balé, boko réaliser que tout est beau sentir que ba passe en côté ba piaka en côté ba malheur en côté pourquoi parce que bolingani vous êtes là, présence à moninge salo bien, présence à l'autre salo bien, bo vandi bo solo la bo beta ma solo à vie,
bosa ba projet ensemble mbongo ezate mais vous sentez que bolingo wana et ça la moi atmosphère mo boye mususu. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Na ba bolingo lelo soit disant na ba mabala lelo mbongo ezali mais bolingo ezate esali que pardon. Donc tu sens que olingo ko va na route place ya azate olingo ko sentir yete, ça c'est pas l'amour, ça c'est plus l'amour. O koma mususu to mono po sanza meza ke bolingo fo ezala bolingo bandeke fo ezala parce que bolingo ekouvra kamakambo belé. Même Bible zolo bana biso waya tolika sina bonzambe boko permettre to tanga makomi ata moke nebi ke bato belé balinga boete il faut lobaka ozolobaka pardon 1 Corinthiens, je crois dans chapitre 14, 13. 1 Corinthiens 13. Bible elobela bolingo. L'amour, bandeko bolingo elo mo munene, ezelo amukiete. Et alors, imaginez Salomon, l'homme sage, que l'amour est plus fort que la mort. C'est terrible. C'est terrible. L'amour est plus fort que la mort. Bolingo. Et l'équilibre, namakasi. Matata, l'amour. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Dans la version, mais je suis obligé de le lire parce que dans la Bible, là, on soupe bénité. Et 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, car j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Au fait, tu peux avoir tout, on a pas don. Prophétisaka wana mbongo mais so mutu mwana bolingo te wana tina te parce que le fait ko wana bolingo te ko osunga note na mambo sala do il faut za na bolingo faut za na bolingo kati na yo enfin que bolingo wana siko epesa tina na oyo za nango comme talent na oyo za nango comme don na mbongo na yo soit disant au mona ke yo za nango. Oui, donc au fait l'amour bolingo est tellement important. Et on a le baki na nyonso tokosa na mokili. Il faut bolingo. Moboko fondement mbutu et à love. Sans love et à mobulu. So bolingo est à mobulu. Bolingo siko ta côté elo na linga siko eza ta bazo d'écrire amour hein. Et na verset 4 balobi boy. L'amour est patient. Yango mona lo ke bolingo e bongisaka de fait epesa goût hein yaneti mungu na bilia moni love yaneti mungu na bilei orolamba no biloko opondu ngo soki ndenge nini koti soki nini koti nini botie nini ba biloko tu o ebongisaka na sauce mo boy o kapena ntunga ebomayo. Mais soki biloko wana botiaki yango mungu ate aya ezala bolamba ki yango ndenge nini ezala botiaki yango nini soki mungu ezate na biloko wana ezala elengi te biloko wana eza na elengi te e oza na elengi te do bolingo eza mungwa epi a saveur mungwa ba utiliser yango mpona conserver biloko. Tobi makayabu po basa makayabu faut kolekisa ngo mungwa ezaka te po pesa ngo test mais abe po conserver yango mungwa pesa gu mungwa conservaka ebatelaka po bilo epola te mungwa bongisaka le sel yango moni Bible ebenga même ba chrétien ba mungwa Yesu aloba vous êtes le sel de la terre, je crois dans Matthieu 6. Ouais. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Donc, mungwa, ce qui perdre sa saveur, nango, so mungwa ezasu te. Mungwa ezasu na goût ya mungwa te. En tout cas, ezasu na tina te. Faut pas boire kango. Faut pas boire kango. Balobi boye, j'aime ça, j'aime l'amour est patient, l'amour est serviable. Oulala.
il n'est pas envié. Aïe. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Lelo na babolingo lelo soit disant to mona moi ça lukaka intérêt na ye. Mobali pa luka intérêt na ye. Moi ça tonga aotonga ndako mobali ayebite. Mobali pa somba ndako moi ça ayebite. O bolingo te. O bolingo te, il faut to bongisa, il faut to bongisa sinon to mona nzambe te. Parce que Bible zo loba. So bolingo ezate to mona nzambe te. Nzambe na biso caractère na ye. Identité na e a bolingo. Yango alobaki bolingana entre bino po ba yeba ke boza yanga do. Ce qui veut dire ceux qui yoza na bolingo to za ya yete. En fait, na lobela bolingo na ba forme nyonso. Na lobela bolingo na ba forme nyonso et en même temps na lobela bolingo na o etali ka libala. Voyez un peu. Na ozo malembe et atoli kati na bonzambe. L'amour ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Oulala. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Et indi. L'amour pardonne tout. Bande kolelo au pardon. Na ba foyer, mais comme un problème, pardon na ba famille. Pardon entre frères et sœurs chrétiens dans l'église. Problème. Pardon. Balobi. L'amour ne succombe jamais. Ouais, l'amour ne tombera jamais, les amis. Que ce soit les prophéties, elles seront tous abolies. Les langues passeront, bon roleka. Et ba prophétie roleka, ba miracle roleka, mais bolingo etika la éternelle. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Ah oui. Bien aimé, l'amour couvre une multitude de fautes. Oui, place bolingo eza. Atama be ango eza ndenge nini. Lokuta bo surmontango. Bo surmontango place. Pourquoi? Parce que bolingo ezalita. Mabe ezala, mabe kota rapé, ba confusion, ba trouble, ba reçoit ba kande kota ke. Oka penda na kata couple ko. Moi sina mobali même entre frères et sœurs. Même kande tolo ba place ba fandi mabe zanga ate. Oka penda yindi. Asa elo mo sepele na ote bo swani bo finga ni me tellement bolingo ezali. Oko lukine de kona écoute mon frère, écoute ma sœur. Et ana makambo. Toi batu limbisa ngai na sala mabe na amutu. Vous se réconcilier, vous tournez page. En fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais lelo o bande ko bolingo eza soute, bolingo sili na mitema bato. Yango to mona ko bomana partout, même entre moi sina mobali, ce qui est vraiment terrible, série et triste. C'est compliqué. Bande koto bongisa. To bongisa yesu azozonga. Oui, lelo na baki happy Valentine. Ezali fête auto fête. Normalement fana lobelelo mon introduction hein. Ouais, fana lobelelo mon introduction. Na anticiper na au fait na sauter en haut. Je sais que Saint-Valentin c'est une fête où va traiter des païens. Et ils ont fait à paganou, ils ont fait à nzambete. Oebi, il y a des choses qui n'ont rien à voir dans la spiritualité. Hein? Il y en a pas mususu et tali ni nzambe et tali ni satana. Ouais, parce que mutu en esprit à moto, en esprit ya nzambe katina etope. Soka za mwana nzambete ya voisin et la chair a ses désirs, ses besoins, s'il faut dire ça comme ça. Et l'esprit aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas ça la part des choses, ok? Tu vas ça la part des choses, je vais expliquer que pour fêter Saint-Valentin, il y a un lisumuté, so fêtant en bien. Il y a un lisumuté, so fêtant en bien, c'est vrai. Origine nango, ils ont les solo batmomi balé balinganaki. Et tellement mon linga muninga roleka. Bref, nazo kata na mukuse amiboma ki pona bolingo na ye parce que ba no kopekise bolingo na ye esko etikala ba koma commémorer ango. Ils a juste fait ba mourir. Donc mutu moko alinga mutu mingi yango ekoma référence quoi. Il faut rolinga mutu. Il y a pas de péché na rolinga mutu. C'est vrai, on aime sa femme tous les jours. On aime son homme tous les jours. Mais il y a des jours, il y a des dates oh mikolonyo se kokana ate. Ils ont un jour spécial,
Il y a une date spéciale comme anniversaire. Na Bible anniversaire, ils allaient comment il faut fêter anniversaire, ils en ont goûté. Si vous avez toujours commis que non Saint-Valentin, ils ont fait moro païen, si vous faites anniversaire pour année. Donc ce que fait tu as pe net ya na Bible était anniversaire au fait ana. Donc ce que pour que fait. Vous voyez un peu. Donc il y a Babylon, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir na Manzambe ni à Satana. Le tali kutumbango te na kati awa. Ezake mutu a mutu. Mutu ana ba posa, mutu ana ba désir, mutu aza mutu. Et aza composé na molimo na nzoto, nzoto eza na mamunango molimo na mamunango. Même la Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Cha muntu cha nzambi cha nzambi. Do ya nzambe botike la nzambe, ya mutu botike la nzambe. Nzamba liaka kuanga te. Nzamba liaka madesu te, nzamba fute la ndaku te. Donc mutu aza composé na ba élément oyo ezo senga ke mutu bonzoto il faut et c'est là to et vivre. Vous voyez un peu. Donc pour nous comme nzoto kolongono, je dois manger, je dois boire. Ko sambela ko gêner eza malamu et ape na esika lango. Mais so le na lobi OK ne singa na spirituel mingi to na chrétien no bana oliara soudé na bana ko sambela na bana ka ko genaka eza bien na kufa un matin ba kutinga na kufi na kelola mais nzoto kufi nzoto kufi. Donc bref ko fêter Saint-Valentin en bien et en mabete. Mabe na bateau peut-être bazo fêtango en péchant. Oui, en péchant. Et vous fêtez Saint-Valentin. Et wanande mabe. Et wanande mabe. On a osenga na ba papa nyonso. On a no bala mama te. Fête à Saint-Valentin en oyo. Cadeau au sala mama. Skene osenga facture à libala. Oui. Senga facture à libala. Honoré moi si na yo. Aussi au botisi bana. Mususu pena no bokominda kumorote mais 3 ans déjà bosali. 5 ans. Kana mwana batu. Tala bosi bo mesani nango bo mesani bon et ça peut pas continuer comme ça. Et ça li sumu nza malingi bongote. Kende konoré moi si et puis bongonde sikoyo et rejouir na bonheur to na nyonso nza matie kati na moi si pona yo voilà. Donc c'est un peu ça. Papa latisa mama alliance kende ko senga facture balaye so ina no baliete. Fiancé sala ndenge moko omonike bosi bo umeli ina nezebelea 2 ans 3 ans 8 ans royebana ya comprendre si tu sens que c'est la bonne personne pour toi allez vas-y kene robala muninga bref par rapport à Saint-Valentin hein au fait badat nyonso kokanate mikolo nyonso ekokanaka te esengeli et c'est vrai, il faut aimer sa femme tous les jours, son homme, ainsi de suite, mais et journée mon spéciale n'était pas boyer, c'est un moment surprise. Papa sali maman surprise, maman sali papa surprise, bobimi en bolingo et bosepeli na bonzambe et ça là à moi bien. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas dit la Bible? Na bana les réseaux sociaux na moni ba vidéo mo na sengi na zu yango na sengi de quoi asela amo ba misala mike po bozo ba image mo abenga bise montelenga biloko montelenga ngo eza ba bilo musunza ba permettre ko bande ko na ngai ka poison sa biso batu ezongisa biso ba kino ba lo bato zonga giga muto liboma oh to lo bazana azana saint azana sensibilité you don't have sense so ba Nigeria ba mesana ko loba. Mais à savourer love, à comprendre que non, bien que la liboma na ebolingo ya bien, na bande kona loba ebolingo, et rendra vie facile, et rendra vie kimia, et bongisaka place ma bezala qui est, bisika moi ba stress, moi ba malaise, moi ba maladie, moi ba kokoso ba compliqué ba mpiaka, ba rolela ba rozanga, bolingo et à ko combler ba vie douana. Mbongo ya nango te mais le fait que love ezali et ça moi ba bien bande ona ngai bolingo ezali lengi so kuta na moto alingi yo yango na osenga na bandeko bolinga na ndinga solo ba hypocrite bo mona bokonzi na lola te tika ko kanga mwana batu so olinga kete papa tika olexela mwana batu temps
Mama toi non plus tika kolekisela mwana batu tan so kolinga kete. Parce que bamabala lelo oyo tozo ebate to siti yango ndenge tu wapi to ndenge nini. Vous sentez que awako il y a tout sauf l'amour. Mais soit disant babalana, na miso bat babalana eza nini. Eza nini. Bandeko bolingo ebongisaka masolo. Namoni muto liboma moko na chéri na ya liboma bango na bango bata maboma mais faut mona love to muzwa ba image wana et puis ete ya biso to comprendre que no bolingo ye lo osaka nango te nde biso to kanisaka bolingo ye lo osaka nango te bolingo ze lo apa pamba te bolingo ezali kam elo ezali elo penza ya motuya l'amour c'est quelque chose ya mukete ya pa pamba te bolingo alors il faut aimer na ndenga solo faut linga na ndenga solo et ça là bien et sunga bandeko tozo kene molo tozo développer tozo fungola sujet na biso tolobi happy valentine joyeux fête de Saint-Valentin fête ya ba amoureux mama na papa na mama est-ce que bolingo ezali c'est vrai toi bato bambeba bakokoso bamabe et bamamour boya bien te et silisa love et dimnya love metamba na nzambe photo e ba toujours kobongisa bible lo banzamba bengi biso na mystère et réconciliation vous voyez c'est vrai toko soana toko bunda on est humain on a des faiblesses on a des erreurs et on a des tempéraments différents mutu soit colérique mutu soit patient mutu mususu et tant tokutanaka c'est vrai et muna mutu awutaka na background na ye et ça là que des fois moi ba kotutana ezala mais avec les temps tozo mesana on comprendre que alinga boyete ya zala boye il faut toujours to lukato surmonter ba mambwana nyonso parce que kimia ya libele ekotaka ata ngana yo to kufa mais tant qu'on est sous le soleil vraiment il y a des choses qui sont inévitables vous voyez donc sur ce attention moi ba kozokana moi ba kobunda moi ba kotutala moi ba nini il faut toujours to lukato bongisa yango to lukato réparer yango otie moi pota pardon kisi na pota et puis après quelques temps oka posezoni normal on dirait ozoka été en fait c'est ça la vie de tous les jours oui c'est ça la vie de tous les jours. Osali muninga mabe reconnaître mabe singa bolimbisi esungaka na ba émission musu na lobela imamba bolingwa na lobema na émission mo na lobela likambo ya infidélité que mibali bakansaka ke basi bazala mitema te na mekaki ko expliquer bolingo ezali fleur moko oyo ezaneti ba nzete nyonso te vous voyez il y a de ces fleurs là so oloni yango bwakela mwa ba mai komo kole komo pusana et après bokotika ngo évoluer yango moko le fait que déjà et bimisi misisa nango ba mbula ezoya ba mo ezoya na saison nango voilà eza bien mais par contre bolingo ezala grain moko ezala nkona moko ezala fleur ezala nzete moko oyo il faut qu'on entretenir yango vie mobimba donc okotika ba temps morte okotika bata mort te babolingo ebele lelo kufi à cause de bata mort tosito mesani mama akomi kif nde toloba enkipa papa pareil wa obima na ndenge nazongi na ndenge kuna moi ba bonnes habitudes moi ba bonne manière ezalaki moko zui texto allo salut chérie tu es où hein tout ça nyonso wana eza ba mungwa ba pilipili ezo ko entretenir ba entretien alors faut entretenir chérie oza wapi chérie tu me manques ba biloko wana bosi bo mesani ezala soute mabe makasi eza moko ba réseau ezo sala ke lelo ba mabala et subir ezo subir ba choc et ba nena ba bilo moi mike ba négligence mo boya mike diable a profiter et puis après bolingo kufi donc l'amour il faut toujours l'entretenir bolingo nunate bomona ba mindele te surtout biso tozwi ngolo ya bamboko
ko s'intégrer c'est important. Oka koko mundele autambola na nzela na chéri na ye basimba loboko na loboko ba mikolo muke ka oka you okay, are you right? Oka sulo mutu achena lipeka muninga otuna boy ono azala chéri na ye na second school mindele basuka oka azali chéri na second school ono balinganaka mwasi azala na 16 ans mobali azala na 17 ans ou encore vice versa ou encore âge moko parce que mingi mindele mingi bango bongo c'est vrai bolingo ezala na âge te ya mikolo pe makasi baza linga mwana moke mwasi mokolo mobali leki tout comme mobali mokolo mwasi leki ezalaka mais mingi bango bazala mingi moko baba ninga baba âge moko les blancs sont plus comme ça. Pourquoi? Parce que balinga na mingi na ba école oka le mwana classe na bango chéri na mwana classe na bango bakoli bongo et puis baumeli balingani babali baboti baza bongo oka 60 ans à mariage 50 ans à mariage mais sur otali on dit balingani lobi sko biso tozala to kipate comme to sito mesani mabe makasi eza moko babilo ozo bebisa oyo sala to bomana oyo sala te munamu to akoma na kwa na ye munamu to akoma na vie na ye mutu na mutu e mabe makasi na lobaki to abatu to sa erreur on peut gaffer on peut fauter mais so bolingo ezali et couvrir peu importe ma bango mutu asali en tout cas là où il y a l'amour pardon ezala toujours to tangi Bible n'est-ce pas 1 Corinthiens 13 yota musokoti na retard zwata olande l'émission nyonso tanga 1 Corinthiens 13 banon na libosoti na suka so bolingo ezate mobulu mambo esimba na ngote et so bolingo ezali bomona que non l'amour va couvrir. La Bible précise même que l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Bien aimé, si moi et toi nous vivons, c'est parce que Dieu nous a aimés. Bama be auto sala ko so pendant ma lobia juger toi traiter biso selon en tout comme ton subsiste azate. La Bible elle dit même que si tu gardais les souvenirs de l'iniquité, personne n'échappera. Ah oui. Donc si moi et toi nous vivons, c'est parce que bolingo nzambeza. Donc sur ce, yo pe fo linga maman. Papa, linga maman, maman, linga papa, supporter na ba faiblesse na ye. Toi, batu avec le temps, ma msusu, oyo, obi, elo, se comme na niveau caractère. Changement, zalaka, te, le lolobi mouto changer. Non, faut être patient. Donne-lui le temps. Olobi, na lobi mingi. Oui, c'est vrai, olobi mingi. Continuez, si réellement tu l'aimes, continue à aider, malembe. Malembe lokwane esila avec le temps et lo lobité dommage fallait na bomisa ba bibundeli belé vraiment na linga na illustrer lo mo j'aime les illustrations pour na couper ça va image au moni so ozwi mai ya salité o chango na verre OK oyo ici na Saint-Valentin o tie mai o moni mai ndeza la mai non o chango ya salité omoni que non couleur penza eza moi mwindu to moi siko zwima ya propre na mulangi ya munene oyo sopi emati omona ema ezaka salité obakisi emati omona ema ezaka salité emati awa ma ezaka salité bien ko maxima ya propre emati etondi ma ezaka salité mais au sentir que comme ko filtrer et au changer moi malem si on continue à sopa, au moins qu'avec le temps, maille comme clean, comme clean, clair. En fait, c'est ça. Moni et l'autre se comme à niveau caractère, changement à la mort de tokanisaka. Na lobara na ye. Ali koyo kate non. Continuez toujours à aider parce que au moni nena auto lo bandelia tout en a background différent. Ils a batum susu. Akoli auti na ba famille moko brisée et surtout bano ba auti na ba famille brisée bazana ba lolenge na bango moko aza besoin ya mutu mwa olinga ye et tant na oloba kolinga ye na ba caprice na ye na ba faiblesse na ye na ba erreur na ba faute na makambo na ye nyonso na mabe sikoyo il faut soutenir ye vous voyez babilo mosusu azosala yango des fois ta mosusu réaliser te
Mais avec le temps, moni que non, mutu, oh, la personne, baneko désiré abîmer. Vous voyez? A commis forgé, caractère est commis forgé. Au fait, au lobela mamboana, avec le temps, na bandi déjà boy, je crois, ça va nous permettre de continuer le sujet sur la famille, parce que nous avons lobela mamboa famille, to vanda pendant 2 mois, to betara masolo famille. Il y a libala, le lot au monde ba famille a brisé. C'est dit à quoi? Et remède des anines. Toli Katina Bonzambe. Bien aimé, abonnez-vous massivement sur MDGDTV. Vous ne serez pas déçus parce que Bilia Eko Lamba Manane Osarate matière ezali, hein? Pour nous sunga biso. Et enfin que Mambo la malamu. Bref, je disais, Bolingo c'est important. Il faut qu'entretenir l'ove. Il faut soigner l'ove. Sozo soigner l'ove, te sozo entretenir bolingote mobulu mambo beba. Na bana roloba même bata maboma. Bible zoloba nature eza enseigner bisote. Il y a de ces choses là nzamba sala permetaka. Kapo ezongisa biso bato. Sokutu mutu ali boma. Azo batela mwana. Combien nga mutu na na bomoto. Pour lelo to mona ba mame belé. Mama boaki mwana. En fait, ce sont des choses qui existent. Pour Moutali Boma, à protéger Moana. Botola Moutali Boma, nous sommes rejoints Moana. Mais Mouto anormal à boire à Moana. Voyez. Et na moni ba image moko Moutali Boma, na chéri na Liboma. Na ebite lo ba welaki. Mais sali ke Madame a fâché. Moi, c'est Pelita Tombo qui aya. Mobile azo lela ne kufa. Pourquoi? Chérie na ye. Moi si na ye. Là où repose sa tête. Mouta sala ke ba bien. Mouta pesa ke bilengi. Mouta pesa ke sengo. Mouta pesa ke kimia. Moni ke no esimba te. Ako silikate. Po so asiliki sikonga na ozo bisengo wapi e simba te so asiliki na ngo betela masolo so asiliki na ngo sekisa ngai so asiliki na ngo lexela ngo loboko na lipeka so asiliki na ngo sala nga boye en fait e simba te muto liboma olela muto liboma azolela tozo ba image wana e saliki na olela wana mama kitisi motema nganzambe. Wow. En tout cas, si c'est pour la émission, moi pousse, ça la bien. Moi, cœur, moi, j'aime, moi, commentaire, et ça la bien. Et ça la vraiment bien. Ça encourage, hein. Ça encourage parce que si nous faisons ça, c'est pour vous. Bino de ça là que nous allons ça les maïs là parce que surtout le baka en 20. Et mutazo kate mutala nete skoto ça là en poignet. Et simbate, mutazo ça là pardon et au décourager. Moi ba pousse moi ba nini et ça la bien et ça li que mère akiti motema mutaliboma mwasi akiti motema ta mutaliboma mwasi akiti motema mais faut mona sourire et chérie asepeli bolingo na ye bandeko maramboyo ozotala nga ozolanda nga papa ozolanda ngai au fauteuil, tu es conscient que tu as mal agi, tu es conscient que tu as mal fait, mais tu es incapable de t'humilier. Ça, c'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils, dit la Bible. Et à qui m'a balité tende bokanisa ngwana. Ouais, parce que la plupart des hommes africains, mingi pona bango, qui m'a balinde ngwana. Non. Et à qui m'a balité. Au contraire, au boma bolingo. Il y a des hommes comme ça. Yem ta sali mabe mais moi si a sali moi caprice. Mais ils ont pas droit na et après tout. Au sali mabe quand même. Yo sali mabe yo libabe telo maboko. Yo sali mabe o linga la na sima. Au sali mabe ba caresser yo na mabe o yo sali non, ezala raté. Attends tu nzambe na bolingo na ye na bonzambe na yeso to sali mabe beta biso to abana. So to sali mabe ya linga to reconnaître qu'on a mal agi. Alors, reconnais seulement où tu es tombé. Donc, si tu ne reconnais pas, moi non plus, non, ça favorable est envers toi.
Au sel nzambe qui gros do. Mais non, c'est vrai, tu comprends nzambe na batouté, mais quand même, sur Sali Mabé, il faut reconnaître au Sali Mabé. Dieu résiste aux orgueils. Papa, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois apprendre à t'humilier. Comme il dit ça, et ça je sais pas. Et ça synonyme à faiblesse. Surtout que le fait que tu as mal agi, tu dois reconnaître que tu as mal agi. Chérie, excuse-moi, chérie, pardonne-moi, ça passe. Non, non, le but que ça, c'est moi si pardon, il y a commis mon bal, il y a commis moi si. Il y en a sens, au Sali Mabé quand même après tout. Reconnais que tu as mal fait. Reconnais que tu as mal agi. Au quand maman penda sepelité. A sepelité. A qui passe na motema. Na ozonga na waya pe papa maman. A qui pas et ça et ça constate au ça là c'est plus chez les hommes yango to loba mais to ya pe papa maman. A qui passe na motema. Mais papa zawana babombasi. Alors kapata soni to uti musalo ko tila blo na lia oh boniko ba tu le blo lia yo sele mabe o so ta courage te comme pe maman bazana ba mbala malamu ana esengo ta lo biso pete mais akepa che siko yo o mona penza ke mutu ana esengo note a chelo biloko yo no pe na petit nyoso po zalia ozolia yo bilo banga mambo te franchement bo banga mambo te entre parenthèses na olobelango sima mais au fait ezala malamu te so sali mabe yeba ko sali mabe il faut senga bolimbisi OK il faut t'avouer ta moitié pardonner wana na bato mokili mais na bonzambe il faut t'avouer et pardonner so sengi bolimbisi oza na droit à pardon eza ya moitié te non eza pena pardon ya mobimba c'est ça au fait entretenir love. Mais c'est ta femme. Maman ba na yo. Oh, moi si na yo. Future épouse na yo. Ce que yo sali mabe, encouragez na mabe yo sali. Abetelo maboko na mabe yo sali. Mais non, ça se passe pas comme ça quand même. Faut reconnaître que sali mabe. Et puis il faut bobongi sango. Il faut bongi sango. Faut reconnaître que sali mabe bobongi ça. Humilie-toi, excuse-toi. Sala-moi, posez-moi acte. So moni que non maman a résistante côté on a surtout bêtise au sala qui est tellement mabé makasi mais non réparer restaurer que non sombe lo mo bika lingaka sombe lo mo bika sepelisa bimisa que na restaurant mais ma place moi bien kabela eso yelo nini so linga mbongo mingi pesa mbongo mais aza moi sinon après tout ce qui était nani susu ozaka na ye parce que faut zaka na ye bongisa bolingo ba entretena kango mutu aliboma bandeko o to mona ke no mutu so mutu esala te ba bengi liboma pourquoi parce que mutu aliboma sala mambu mutu ezo raisonner ta ça n'importe quoi même mutu aliboma zo ba ke non bolingo ba sakala na ngote ayeba ke chéri na nga a chéri na ngai soki na BBC en tout cas il faut na bongisa fona bongisa sikoyo yo papa molimo wana na kombo na yesu bima orgueil wana na kombo na yesu kwea c'est quoi ça non ndebilo ozo boma bolingo yango wana mibala ba africain bolongola arrogance bolongola lofundu bolongola ki mobilité obino bokanisaka wana osali mabe tu veux pas t'humilier parce que non ezalaka bongote oh non mobala senga pa et puis maman musu ba pianga kande ote omoni mibali nyonso bazande mokote omoni mobala senga pardon te les ndenge na bango oh et comment mi wapi mbola ko senga pardon te comment mi wapi ke za ndenge na bango non to mona mindele to loba ki ba sambela te to traiter bango ba diable to traiter bango ba satana oh bango ku daibi nzambe te bomona nde bazala te I'm sorry darling je suis désolé chérie. Excuse-moi. Oh, aza mutute, likamongo nini. Mais non, arrêtez d'encourager ces genres de bêtises là. Arrêtez. Somme ta sali mabe. Et puis ba mabe ngo ekeseni, ya na ba mabe au moins que to mentionner ngo ezate parce que eza Saint-Valentin. Tolito baby ça fait tité. Je suis dans le pétage, comprenez. Ton baby ça fait citer bandeko benga mama bolande mission o vraiment et ça bino bien
Muto liboma ayebi ke no bolingo ba entretenaka yango. Bolingo ba bongisa yango. Bolingo eza fololo il faut obwakela yango mai air nyonso parce que eko kauka mo eko kausango. Mupepa makasi ko epikoli ekopido, il faut vraiment que protéger l'amour, on le protège, il faut protéger l'amour bien aimé. Batela bolingo, batela love, batela bolingo, bongisa soko baby saki bongisa soko beba ki bongisa muto liboma siliki si chéri na ye amoni ke non asali mabe aleli chéri azongisi motema tanda o yambaye ezalaka bongo laptop nga musika na beta mo musique esala moi bien ezalaka bongo faut ambiance, faut mo ambiance ya bien na banda ko loba bolingo ba entretenir kango bolingo enuna te, faut toujours ko créer, faut créer une atmosphère ka po ezalaka bien. Mama papa kate faut loba maloba yo mo pe faut encourager héros na yo, faut luwaka parce que c'est ton héros, n'est-ce pas? Mobali faut pese sika ki mobali aza roi, mobali a chef. Tant on sentit quand quand l'homme se sent homme, en tout cas et ça là moi bien à comprendre non moi si moi reconnaître valeur nangai. Malheureusement lelo mabale belé zo kufa, c'est parce que ba maman belé balati ba papa ba jeep et na ba pantalon et misusu za ba papa ba ngomoko ba démissionner na ba poste balati ba pantalon na ba jeep et ça li que mabale belé zo kufa lelo. Mabale belé zo kufa lelo. En fait, maman pesa papa place nae. Oyebi soko pesi mobale sika nae. Il se sent homme. En tout cas, lobeza ma mususu. Lobeza ma mususu. Mais ça vraiment ba sens nenyon so bomote zo sala. Non. Et que a réfléchir sara. A ozong silope o esengeli pona yo. Voyez un peu. Ouais, na lingala baloba pesa ma pesa melayo. Mobali otika la mobali. Ata moso wana ba million, l'homme reste l'homme. Il reste homme. Ata soki yo ozana nini, osalaka nini, ozama yele oleki na nini me mobali otika mobali. Obi moi so ozana na mbongo no me 10 livres mobali ezande mususu 10 livres mobali ezana valeur 10 livres mobali ezana kilo. 10 livres mobali ezana parce que il est homme. Bible Zoloba, le désir de la femme se portera vers son homme. Il est chef, c'est lui qui doit prendre soin de la famille. Comprenez? Mama pesa pape sikanae. L'émancipation de la femme, oui. Toi, na ba poto, c'est vrai. Monde comme évoluer. Ba mambo lobe zaika mibali, lelo basi pe ba komi na ba business, basi ba komi ba entrepreneur, basi ba komi égal na mibali. Faisons très attention. Mobala aussi que la mobali. No matter what, malgré mukila zo kendele zo kende na ba vitesse nango na ba maamu nango me mobali otika la mobali. Mama pesa mobali sika na ye. Respecte lui, obéis, sois soumise. Papa, place bolingo eza, en tout cas soumission eza automatique. On est un secret na révélé. C'est vrai, ba réalité zala nango. Lelo to li penda to kota kunate, sinon tu es au baby ça, il y a Saint-Valentin. Tu es kota kunate, tu es chrétien kara. Donc je disais que maman pesa papa place nae. Maman pesa papa place nae, aza papa a mobali, a otika la mobali. Peu importe ba erreur ako commettre ba photo ako sala. Toza toujours na makanisi ya koluka ko bongisa. Toza toujours na makanisi ya koluka ko bongisa. Ya créer atmosphère. Si mabe salemaki elo mo elekaki. C'est vrai batinyo so ko kanto kese na ate. De nature je suis du genre ya muto na ko kandate. Na koki ko manifester sentiment et c'est normal ya kanda pour na sepela ite mais un moment attention na lobaki OK na kangi ennemi. Bizarrement nande na olobisa mutonga na sotuka fallait pas en fait et ndenge nanga. Sko to keseni ya mutu mususu so akangi kanda ouais so silike
akozwa mikolo akoloba te akolobiso te sikoyo tosala effort wana etant bana nzambe toluka tocrée atmosphère moko ya kimia nasala ye mabe fona reconnaître mabe na ngai ezala mama ezala tata toluka tobongisa ovandisi ye soki ezalaki yo papa ovandisa mama soki ezalaki yo mama so osala ye mabe kose justifie te parce que bato ebele bazalaka asali mabe olasenga bolimbisi yake kose justifie non moni ezalaki foti na nga te non moni so nasala non ça c'est pas le pardon jamais okende liboso ya nzambe oh non papa omoni lisumu wana so nasalaki yango comprendre ngai parce que yo moko yebi nzoto non reconnais que tu as mal fait et sili en tout cas chérie excuse-moi chérie pardonne-moi et Zaki Kanda ou encore Naosa Sona Salakte. En fait, il y a plusieurs façons, formes et moyens au Sénat Bolimbisi. Vous voyez? Pourquoi? Car pour atmosphère et zalabi. En fait, nous parlons de l'amour. Bolingo est fragile, hein? Eh, Bolingo est fragile. Bolingo est bizarre, est mystique, est dengue. Déjà, diable a amour, parce qu'il y a un Bolingo. Donc, place Bolingo ezali, il va faire tout pour bébé ça, pour nuire. Balanga nzembo bayemba bolingo ezala neti kindoki ne bolinga na bondima te ke boko boyana bondima te ke boko swana bondima te ke boko kabwana. En fait c'est ça l'amour. Et là bato musu bakabwana tout était bien kana mo elo mobo et déclencher ba makambo et pétese ba câble yindi kozoka koswana ko bomane koti muto akengambo musu akengambo. Donc un moment bozo réaliser bozo ndimate bo comprendre te mais et comment boye penser ça too late moi pour réparer ça te. En fait faut faire très attention bolingo za sensible et on a bana loba l'amour ba entretenir rango bolingo ba entretenir rango bolingo ba sera soin nango faut boire que la moi ba mai hein. Faut ko caresser en haut, faut laisser ko nourrir en haut, ko laisser en haut bilian en haut, parce que yango ne mtezo ça la vie. Na expliquer ne bandel place love eza, vous sentez que atmosphère mambutu eza malam. Bien que eza nango mais le fait que love ezali et comble ba vite. Mabe ko soane ko ya mais le fait que love ezali, bo surmontango. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés, dit la Bible. Au monde place Bolingweza, au monde appelle l'eau moko. En fait, déjà, Bolingo mon a ma bête, hein. Et à batate bele, ba côté la bassine, ba on a tembe. Eh, ye kaso moi si na swani kunato e yindi. O na semeki, na mama neta mususu, na ba camarade, ton. Ako tout na coup tout est zaki ndenge nini. Azu par moi si na. En fait, c'est ça l'amour. Oui, c'est ça l'amour. Bolingweza bongo. Tu aimes tellement la personne que au monde ma bien a été. C'est ça l'amour. Au monde a défaut na été bolingo za bon c'est le vrai amour et mon a défaut té. Et mon a ma bête à moninga. O aza salité. O alumba muno solo. Ndele le komo ka mobile wa kize moi si. Moi so wa kize mobile ma peka solo. Indi. Mobile wa ketonga moi si. Moi, ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Bolingo, en fait, dans le premier épisode, oyo, et là on a ligné bande auto retenir parce que toi na deux chapitres, il y a Saint-Valentin. Et toi on a deux chapitres à Saint-Valentin. On a développé sikoyo, on a développé comment qu'on entretenir love. Na deuxième partie et briefing eza ke lelo tolobeli amour bolingo eza ke topé la première partie o bolingo eza eloko oyo e osala mokile et ça moto de tout ce que nous faisons tout ce qu'on est eza fruit à love nzamba ke la biso parce qu'alinga biso OK atie biso na mokili ka poto to sepela poto za la bien akeli biso premièrement na image na quel amour. Quel amour aux ala nzambe. Et asali ke to jouir na nyonso ya mokili. Et asali nyonso esengeli po mambo ezala bien. Muto a fauté, muto a bebisi,
asali ke muto azala racheté atindi mwana ya likinda love sa amour alinga sa ngote atindi mwana yeso akufa kapo a racheté biso bolingo et bisika to vandi etambatu ndeko nanga camarade il faut bolingo ezala so bolingo ezate eza pasi yango to mona ko bomana yango to mona ko sala na mabe yango to zomona onyoso to mona pourquoi parce que il y a plus l'amour so bolingo ezali ba mambo ozalate voyez naebi eza bato belé ba se référer mingi na ba temps anciens o kana tango kala tozaki o ka mama azo sa fufu fufu etebi akesenga fufu pa voisin akesenga mungu pa voisin o ka mwana ke rolia et pas ba en fait ba soupçon ba mama kindoki ezala raté c'est vrai to lobite ke ba mabe e kota pété na banzela ba mamona parce que il y a toujours des réalités spirituellement mais tellement il y avait l'amour bolingwa solo ba mambo belé ezala ya mabe to bano mona ngote pourquoi parce que bolingwa ezaki en fait l'amour couvre les mal selon la Bible vous voyez et lelo oyo celui ya base en c'est la famille so une famille eza stable et au sala que bana ba obotama ba okende na gauche na droite ba on peut ba sala ba famille mo stable ba foyer mo stable mais so famille eza brisée et aux ala pas si stabilité zala siko elo sala que famille eza stable c'est l'amour elo sala que famille comme déstabiliser et ça manque amour donc il faut bolingo ezala to lo bela Saint-Valentin fête ya ba amour eza li sumuté parce qu'il faut aimer sa femme il faut aimer son homme. C'est vrai, on s'aime tous les jours, mais il y a une journée mogoto, une journée spéciale. Ok, et on est humain, il faut te fêter, il faut te lire, il faut te mettre, il faut te lata. Dieu est esprit, il faut savoir faire la part des choses. Il n'y a rien de masumou na kata kolinga moi si neto kolinga mobali nae. Au contraire, Bible écoute zo ko encourageant, Bible zo encourager bolingo. Ouais, donc faut lingana, faut s'aimer. Et maman linga papa, papa linga maman. Parce que yango nde mtoko sala ke bo vivre bonheur. Oh esengeli. Bozana on a sena moi. Oui, sans l'homme la femme est déséquilibrée. Sans la femme l'homme est déséquilibré. Bolinga te. A toi ana ba million, tu as tout. Wana mbongo, wana ndako, wana nini tala. So zana mutu te oyo. Natanga pasi. Ou partagera ne marambo, ils ont la facilité. Et nous on va partager on a n'importe qui. Or ton homme, ta femme, amutu oyo, il faut partager ne parce que la Bible dit de l'aider devenons une seule chair. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. L'homme vit sa vie, la femme vit sa vie, mais balobi babalana. Vous voyez? Toujours développé dans le deuxième chapitre. Donc, c'était ça en fait. Tolingana. Maman supportait papa, papa supportait maman. Au sali mabe, reconnaître au sali mabe. Kozala mobali, elinge lo bateke, ataso au sali mabe. Non, c'est pas ça qui mobali. Mi kiti ça, nzamba kotombola yo. En fait, il faut qu'on entretenir bolingo. To suka ki place on a faut qu'on entretenir bolingo parce que ceux qui entretient ezante love kufa. Or bolingo nous na ate. Oui bolingo so bo entretenir ango. Et nous na ate. À suivre na deuxième volet. Saint-Valentin de Makambo. Journée spéciale. Kapona ba mourir. Love ezake lengi bande ngai. Surtout so za kute na moto aligno na nenga solo. Ouh, c'est le paradis hein, sur terre. Ouais. Maintenant lo bana créé na fondé c'est dans la Bible. Yo tellement tang la Bible était. Ya ngozo traiter nga des païennes, ozo traiter nga des charnels. Obenga mama pasteur soki ya yom to yebe tali yo même nga na oloba non. Na zui on a Bible. Donc c'est ça en fait. Au monde na lola. Bisengo na bilengi. Oh tozala oh ezalaka ezala te o. Ebe tu libaku a etali yo potanga. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina bajeno, bakoyeme.